Mbote na bino bandeko bino mto mesana kolandanga bino mto sepelaka nanga bino mto linga toujours koyoka voix nanga nzambe apambola bino partout bozali bandeko na ngai Tshilombo akose suicider to akose suicider te akose suicider to akose suicider te. Alors bino bato bozolandanga bolingi nini aso suicider to te akufa to akufa te. Alors bandeko na nga la vérité finit toujours par triompher. Toujours. Ayez à vos reins la vérité pour sentir, dit la Bible. Bandeko, si l'on voit comprendre que y a yesili. Aye komona ke Kamere Kanambe bakozala mona 60 ministres. Il y a 6. 43 il y a FCC. 23 oetikali eza ya Kamere na Tshilombo. Or na 23 wana ndenge ya sinyaki Kamere azana 17. Donc hier azaka na 6 ministres. Parlement ya yete, Sénat ya yete, justice ya yete et logo ya yezate. Donc à comprendre que peut-être seule solution et kokozala ezaka suicide et la solution pour société. Mes chers frères, mes chers patriotes, les conseillers de Fachi demandent le départ immédiat de Kamere. Balingi susute azala pembeni ya Fachi, to azala directeur du cabinet, to azala nani, ba conseiller oyo ba manako komela masanga na Tshilombo na Mambo na Bruxelles. Namba oyo batanga na bango te. Mise Fongwami balobi départ immédiat ya Kamere. Bandeko nanga bana mboka. Mbala boni oyo binu tolandanga boyebi ndenge na loba pona Kamere. Mbala boni na loba pona Kamere. Combien de fois na loba Kamere c'est un serpent à 17 têtes. J'insistais toujours. Je ne cessais de vous prévenir, il faut faire très attention. Cet homme, c'est un serpent venimeux. Bolingo yokate. Lelo baluba ya mbojimai. Babandi ko comprendre que Kamere aza mutu mabe. Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Bandi ko za mawa. Tango monaki baza ko invalider ba candidat. Ba journal Kinshasa et lobby. Tshilombo acheteur de diplômes. Oli ba invalider ye, ba invalider été. Ba garder ye. Et vous n'avez rien compris. Ande ko zamala. Eza mami pona bino baluba. À partir ya wana oli ba invalider ye, ba invalider été, ba valider ye. Il fallait pas comprendre déjà que ndeko à côté de place mabe. Baké na Genève. Fachi na kati ya lamuka poni ndeko na ye. Nana kosaki Kamere. Likambo ya base zaki lukuta. Kamere kosi parce que Kamere c'était un agent politique de Kabila. Combien de fois na loba na binongo na base na loba même na ba 10 vidéos. Na loba na bino les nyonso que je suis dans l'hélicoptère. Et je vous regarde comme ça. Et vous ne voyez pas, vous ne voyez rien. Kamera kokosa mutu nyeso ya kokosa menga kokosa ngai jamais na vie. Bandeko. Combien de fois to lobby mais bandeko nanga baluba bo komi siko na position de faiblesse. Kabila zo mema bino na ndenge moko ke bo comprendre rien. Et si jusqu'à présent vous ne comprenez pas, alors c'est grave. Tala eta bache, quel genre de pouvoir y a Tshilombo? Tala bache bino na situation moko, mais faut pas fongola munoko, mais faut zala mutali boba. Po fongola munoko, o loba côté ya Tshilombo. Amen de kona ebite so oza normal. Parce que balakisi bino ke pouvoir des abisso. Totie mutu na biso wana comme notre chien de chasse. Alors il protège ba crime mignon sur biso sali ba massacre mignon sur biso sali to pesa ba mbongo to kangiye awa Kamere kangiye awa
na laka aza na place ya kokimela te siko solution na eza nini ezali suicide soki akose suicide biso siko problème eza wapi eloko tokoloba na ye kaka ke kose suicide te mais lobaka vérité mais vérité ke nolobela yango pai wapi kote so bakale na RTL c'est moi qui les a te akosala video na ndako asala yango ndeni ekoleka pete ndeko na ngai baluba bakwanga donc ki tribalisme ndeko eza eloko moko ya mabe na vie ya moto ki tribalisme eza eloko mabe bomoni yango clair makambo kamera zosala kamera zozwa baluba neti bana mike alongo wana kena soki na Kenya soki wapi alongo wana kena yeboye apesi mbongo azwi abali soki moluba azosalisa ba mariage oh là là tout ça baluba balubi et nzoka bozala bino baluba quel raisonnement kamera leki tous les baluba na bayele aza ko tripler bango lelo yo balobi Kamere, nous demandons immédiatement le départ de Kamere. Kamere alobi na bango boke mbangu te. Sinon te bokolela. Bokende mbangu te sinon te na kozikisa bino. Kamere aza na vérité nyonso na maboko. Kamere aza na vérité nyonso na maboko bandeko bokende wapi. Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Dans la situation où Chilombo a comme une place où quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie a habité président sur les années. Kamere ce que soit ba dossier sur Kosakaye, comme même na Gosto, Kosakaye. Afin d'atte, azuba solar oyo, bazalaki na mambo comme la masanga. Atia ba conseiller. Azui nani frère ya deuxième femme naie. A nommé un peu conseiller. Vous avez information. Ils ont mis bandeko. Dans un lot mokuto a moyen tiango zate, la baie so Hollanda yango. Oyo cousin na ye soki ndeko na propre a bimisi ba makamu nyonso. Ya mama mingi. Chilombo basi musuba zana bango tinate atie bango pembe na ye wana. Tala baluba batondi kuna. Ndeko na ngai. Naki tribalisme epai, naki ignorance epai, ndeko baluba boko pakata. Ngana lobaki na bino, Chilombo akotikalaka kozana kimia te. Lokola ake dans le péché. Lokola ake dans les mensonges. Chilombo akotikalaka ko travailler na kimia te. Oyo balandiye. Boke ko encourager, ko cautionner lukuta. Eko bebi la bino. Naza musala nzambe nalobi eko bebi la bino. Lelo na minito nazolo baboy na beni. Ba militaire rwandais ba koti kuna. Po basala nini? Combien ba kufi déjà? Chilombo azana pouvoir à kolobate. Ba massacre so continuer ba Chilombo koti. Azana pouvoir à kolobate. Azali kama kolobate. Do Chilombo a communauté bébé moko de balbine. Donc azo yeba li kama kosa. Di na bino baluba faut la solide. Ah mais faut la solide. Na ndenge nomination tant va présenter bino gouvernement. Bino baluba réaction na bino zani. Votre réaction. Bino baluba. Vos réactions. Izanini. Beaucoup de français kuna. Ils ont nos sonité. Quel genre de pouvoir? Banda Chilombo kota. Batu kofinga. En tout cas pas Zali. Neko batu balobi sont vraiment qu'on se suicider. Ils ont solution à bien. On se suicider là. Ngata ki musala nzambe na kolo bana on se suicider te. Mais batu bazolo ba ke vaut mieux yo on se suicider là. Pour bazana tina na yote. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé, au comment parler au président de la République. Oyebi kutunde basala ni te oyebi pa basinyaka te. Donc ozawana ni kamunyo so sala fubalo banayo, fubala kisayo. Et banani ba conseil oti des incompétents, des néophytes basala pa. Badi banga azaka camarade na yo awawa pour on sala ba chèque na ba banque moyibi. Bazu ba tie premier ministre. Ah, quel pays, quelle sorte il y a pays oyo ezo zwaka
bato bazanga tina. Badi bang azala kawati. Abana osani na Chilombo. Koyiba ambona babaki. Kosala ba chèque. Avaya okoma ba chauffeur à pizza. Deko nangai. Na lobi na bino Chilombo bokoyo kaka pa bolamuki na tongo Chilombo a se suicidé soit na poison soit na ndoko moko parce que azo fanda ye soki baluba bazo mona ye président ye mo Chilombo azo komimona vraiment bololé ya bololé to ka soyeba ni ya osala te azo komimona vraiment ke bololé ya bololé azo yeba ni ya osala te ata ko répartition ngo ezaka proportionnel te mais pas jusqu'à ce niveau yo kolomboka baba na kopesa ko ba ordre na mupaya polo bake et puis on le j'ai combattu pendant 37 ans sur combien d'années ah quel combat quel combat j'ai combattu IDPS a combattu ya lo sona ba desu de kona bayi tala lelo ne bazo sala yo na mboka na yo obibi na ba ministre combien na Sénat nani azo coiffé bandi banga osala lo kende na parlement nani azo coiffé kende na justice nani azo coiffé kende na défense nani azo coiffé et mais yo sikoyo kutu mais okolongo na yo soki oko se suicider te ton départ est imminent imminent départ na yo kalate ndeko ozo kende parce que siko na moment oyo basi ba bloquer yo baza prêt ya kosala yo oyo bango balingi basi ba bloquer yo oza sona ta bango baté Chilombo comment okozala tina niveau wana comment okozala tina niveau boy na mboka na yo yo Chilombo yebi yango te ke kana beza rwandais est-ce que yebi yango te puisque papa no yeba yango donc yo yebi yango te comment on lutter contre nani na lutte na yo Israël contre qui ndeko za mawa soki ba lobby o olinga baluba te mais ndeko nanga mto linga baluba te mais kanambe azomema bino na contre mire auti ko lakisa bino ke mboka eza yanga c'est moi qui nomme na nomaki président na nommé na Sénat na nommé na parlement na nommé na boye boza bazoba ngamto za continuer ko nommer ba politicien congolais mawa ba politicien congolais mawa alo baluba bozonga na lamuka bozwa Chilombo na binonso baluba bozonga na lamuka sinon te bokoma penza na contre mire moko moye boloba déjà siko so bozoloba si bozoba courager parce que na moment ya siko bokoloba souste ba oyo ba comme les conseillers nous demandons le départ immédiat de Kanambe bokende bokeba bokende mbango te sur te bokangama. Mes chers frères et sœurs, la Bible dit dans Ephésiens 6, 14a, ayez avant rien la vérité pour sentir. Jésus-Christ est la vérité. Notre fondement doit reposer sur lui. Dans la vérité, le diable n'aura rien pour vous accuser. Jean 8, 31 à 32, Jean 8, 44. Notre fondement doit reposer sur lui. Dans la vérité, le diable n'aura rien pour vous accuser. Alors, si yo Chilombo ozana kati ya mensonge. Bible le dans Jean 8, 44, Satan est le père du mensonge. Donc si yo azana droit ko accuser yo parce que ozana kati ya mensonge, mais si ozana kati ya vérité, Satan azana droit au salon ka moko te. Judas a trahi et finalement il s'est suicidé. La meilleure solution pour Judas était un suicide. Pourquoi? Parce qu'il avait trahi. Et yo pense que yo le trahir, c'est la solution des années. Voilà, Judas s'est suicidé pour Nanini parce qu'il a trahi. Et yo pense que yo comme meilleure solution na yo et on s'en ka bozo sala ndenge mona Judas, o Judas sali, yo sala na RDC, o sala na peuple congolais. Chilombo, vous devez être honnête avec vous-même et avec Dieu. Chilombo, un manque d'honnêteté
Gardez dans les ténèbres certaines zones de votre vie. Et dans de telles ténèbres, les démons vont continuer à prospérer. Osana place au kimate. Ndekona chilombo. Osana place yako kimate. Si nous ne vivons pas selon la vérité, nous nous trouvons aussi mal équipés et la vie tombe en morceaux. C'est clair. Si nous ne vivons pas selon la vérité, nous nous trouvons aussi mal équipés et la vie tombe en morceaux. Ça c'est clair. L'Esprit Saint, dans le livre des psaumes 51:8, dans le livre des psaumes 51:8 nous dit que Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. La vérité est une façon de vivre. Je reprends. Dans le livre des psaumes 51:8 nous dit que Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. La vérité est une façon de vivre. L'Esprit Saint qui habite en nous est appelé l'Esprit de vérité par l'apôtre Paul. L'Esprit Saint qui habite en nous est appelé l'Esprit de vérité. Yonde konangai. Je reprends. Dans le bas qui dans Ephésiens 6:14a. Ayez avoré la vérité pour sentir. Et l'homme se déclare sans cesse qu'il est chrétien. Or, chrétien, tant aux fonds la monoconaye, ils ont pour la vérité. Mboka ils ont vivre le gars dans ma mensonge, dans le kuta, donc impossible. Dès qu'on a je crois qu'il y a aucune musique pour le banabino. Eza mawa, surtout bande konanga baluba ya bakwanga ya mboji mai. Ba mususu ti le loso solo la bango bazomaka ke Chilombo avait gagné. Chilombo avait gagné Fayulu. Donc il mérite. Malgré les injustices, partage n'exo salama que Chilombo Zwandambo Oyo, Chilombo Zwandambo Oyo. Mais il y a des balouba de Boujimaï qui continuent à croire que Chilombo avait rapporté aux élections présidentielles. Ils ont mawa. Mandeko, ils ont mawa, ils ont mawa. Tomoni ndeko mususu alaga en Belgique. Pasteur et pas frate. Babenga kay docteur, c'est-à-dire docteur de la loi spirituelle. Bandeko, mais pour vous comprendre bien, il faut pas le voir qui est pasteur. Ndeko wana azai combattant ya IDPS awa. Aloba mabe pour na Kabila, pour na Kamere. Tango Chilombo azui. Toyokaki ndeko na ba musu wapiti. Alobi Chilombo a gagné tes injustices, muta gagné eza tel. Martin Fayulu. Ye ayuka kiamu. Mais le coup naza muluba ndeko nangai tribalisme ezelo komuka osaka nango te. Batu mo ba kuto benga ngai baza na États-Unis. Balobi nanga pasteur mais tozo regretter mboka na biso. Ndeko kulutu na biso nani ono Rengwanda azotia peuple na erreur. Natuni erreur nini abino soki tina niveau ba viengwanda bazana ignorance ya mawa. Nga bili kamoni abino alobele omonga bolo kisanga ngo. Tanga ba yoki singa ngo na répondre bango abi na kolekisa ngo peut-être après le 25 août. Na lobi na bango boye. Ezali ignorance te. Eza jalousie na tribalisme. Bakulutu wana bazana na ba niveau ba Tshisekedi ba Mobutu ba tout ça, bazana tribalisme moko osaka nango te. Eza jalousie na tribalisme. Parce que c'est la rappeler bango. Mais
bozo benga balobi soki me bakulutu wana bazana ba ignorance. Donc ça ne vaut même pas la peine. Ndeko soki balandaka yo na média kolingaka te bato ba remarquer que ça s'appelle tribalisme. Mieux vaut on ba vérité. Tant on va vérifier vérité ngo ba monique vous êtes dans la vérité. Même si vous avez un tribalisme, il y a un problème. Les Balouba sont des traîtres. Les Balouba sont des bandiats. Les Balouba sont même Moutou Oyoyo, à Kolo Balanga qui est naza tribaliste. Mais tant qu'on vérifie ma camarade Zoloba, n'a pas ça un exemple. Tant qu'on dit qu'ils sont des traîtres, n'a même pas un exemple Albert Kalonji. Bah mon a qui effectivement le Mumba, il y a bon à qualifier de traîtres. Ceux qui n'ont lobby que ce sont des mendiants, n'a pas cet exemple y a Chilombo. Ceux qui n'ont lobby bah y a qui n'a qui chasse en escroquerie, y a côté qu'à battre le pango, n'a expliqué qu'il y a côté qu'à battre le pango. Bah on doit y en avoir ça. Yoko traité ngai tribalisme mais peut-être une histoire des acheteurs de diplômes tant que tu as ça batu ba ina ba esprit ya ko sala na ba diplôme ba ndeko ya ko somba tout ça c'est très baluba. Alors ceux qui ont le binanga tribaliste c'est-à-dire une histoire parce que ça prendre la vérité vaut mieux batu ba binanga tribaliste na vérité on azoloba et batu ba yebi ke ça ndengwana que babenga au tribalisme na likamumoko o eza clair yozo changer ngo kaka pour babengi yo ce qui conseiller ce qui nani. Alors mbala mope eza ko longola yo valeur na yo bomoto ndeko ki tribalisme eza mabe na banzinga boyoka na lansa ke loko mo pa ya mbuta ne mwanda tsemi na lobaki na ye kokota na buzoba wana te base ba baby si ba makambo kokota te ko travailler na Chilombo. Parce que si vous acceptez de travailler avec Chilombo, donc vous acceptez aussi d'être les chiens de chasse de Kabila. Ça c'est clair. Alors, tribalisme ça. Parce que Moutounion so oyandimi à travailler Chilombo, c'est un mandia. Est-ce que ça le coûte? Moutounion so oyandimi à travailler Chilombo, andimi à servir Kabila. Est-ce que ça le coûte? Na évité ce minute là na bon on est. Alors, c'est pour cela, je dis à Né Mwandatemi, ce n'est pas la peine de travailler dans Moutouana parce que yo zala ina ote. Bama kambo leki a lokuta ki moyibi yo la quitté. Donc travailler na bangote, ko accepter ngote. Oyo alingi accepter avec le travail à Chilombo, moi je l'appelle chien de chasse de Kabila. Alors tant on a le chien de chasse de Kabila, et dans la Bible, n'a pas ça bien verset biblique. Les chiens mangent que les miettes. Donc Kabila, à cause on est 56 milliards, après c'est 6 milliards, au moins c'est normal. Tant que Kabula papa, après c'est normal, Jeep au CPLI. Donc ça chien. N'a qu'on dit pas on a la tête. Ba corrompre ka mutu nyonso, mais nga ba ko corrompre nga te nga za mkongo. Nga naza mkongo et je suis fier de l'être. Dans le bango le nyonso. Ce qui est bon mama koza mkongo zo mon soni, moi je suis fier d'être mkongo, moi. Voilà. Alors bandeko na zongi sous na tribalisme ya docteur Epaphrate Oyo azalaki na ye na Bruxelles awo. Ndeko wana amoni yango effectivement que Chilombo c'était un voleur de voix, un tricheur, un menteur. Mais à Kena Kinshasa, yo Moussa Nzambe okende ko cautionner le péché. Okende ozo lukakuna pa okende o travailler na lokuta. Okende ko soutenir mutu na lokuta, un tricheur, un traître, un voleur, un acheteur de diplômes. Biloko nyoso nazo bawana ndeko yoko omona ngo contre mais soko lali ozomona que la vérité. Nazo ko sela omote parce que et comment on a journaux partout. Alors yo musala nzambe ozoko ndima ono travailler na moto yo oyo azala na ba défaut moko oyo ye azomona ngo za ba qualité oza musala nzambe ndeni wana. Ba pesio makama musala nzambe sala makama na yo ake kuna kende kuna boye
nzambe pe alingi te mutu na ye akino kota na buzoba ndeko nanga malade ezuye bakie kotia ina hôpital ya salité baluba bayaka kotala ye te ndeko nanga ye mais bokokanga monoko te mpona loba vérité nayebisa bino ke moluba bango na bango balinganaka te malgré tribalisme na bango mais moluba soko aza na pasi moluba ayidaka ye te moluba pourquoi la plupart ya baluba ana poto ntango bazalaka bandako bazolukaka bakongo naza na liste ya bakongo news la plupart na ya Bruxelles na ya pardon ya Belgique ya France oyo bayamba baluba na bandako na bango batinila yango ba pasteur tala oyo pasteur ya mwasi na mobali ya baluba to chaka ba na ndako tala bakombo na bango oyo tala ba scandale basali na bona otanga bakombo na sala bene na mi mwasi mususu boya cheki mwasi baluba na ndako na ye mwasi na muluba alesi ya sale makamutu ake na mobali ya mwasi na mundele ya mobali wana mobali ya mundele mwasi ya Congolaise muluba ngana yebisa bino l'air nyonso ndeko na ngai tala chilombo tango zaki na Bruxelles masanga bana omela banani na baluba masanga bana oluba na muluba atambola na baluba muluba atambola la mtu sute si muluba zo tambola na yo akokima yo muluba atambola kaka na baluba tala baluba oyo wana omela masanga na mambo bango na bazakuna baza banani baluba na baluba ndeko na ngai Epaphrate wana il était surpris bande ko ndaye mutumbile azalaki malade combien de fois leki na ba internet baluba ba aider rien soki moluba ndeko na ye moluba soko ko aider te siko yo yango na tunaka bino ngabi ndeko na ngai yo mto aida moluba tala moluba oyo aida nani oui, azate. Parce que moi, j'ai aidé les Balouba, j'ai hébergé les Balouba. C'est moi. Et j'ai récolté la tempête. Tala Moluba Oyo Eda. Est-ce que c'est un gire? Est-ce que ça c'est une gire? Tala Moluba Oyo Eda. Moluba Ona a Eda Nani. C'est bon. Ndaye a souffrir. Balouba Oyo Edeye. Bazate. Docteur Epaphrate. Ah, pour Chilombo. Ndeko nanga yo musala nzambe. Bako tcha ino hôpital la salité. Baluba yata $100 rien. Babenga ya o pasteur docteur Epaphrate azana ishasa zuluka ba sengi ba cotisation yuta na poto. Gabi. Mais ako sani kuna. Oh, alanda ndeko de muluba kasi. Ndeko de muluba za pouvoir. Si le moza pour président ya baluba. Mais ndengeni. Ndeko na ngai. Bako ko mona Chilombo. Chilombo so na caméra. Et pas frère tabani ko lela. Bo sali sangai. Ce qui est grave, ça ko bela sali 2 jours aza iloko oliate. Baluba baza na pouvoir hein. Alandi Chilombo kuna 2 jours avant kata mutema za kolia te. Eloko kolia zate. Kuna pesa bilo kolia te. Baluba akimi. Bacha tumbana nyonso sona ba mundo kwa pamba. Ndeko avant kata mutema alobi Chilombo atrishaki a gagné l'élection te ekosukela ye mabe. Lilo batika kiangwana après akufi. Yo zalaki nous na Bruxelles awa sécurité sociale makambe belé mondela sali sabiso oza maladi allez apesi yo traitement ofele alobi kende okofuta te okozala bien ndeko na biso wana ya moluba soki ya mbuzima et soki ya kananga ndeko atiki molimo na Kinshasa pour ki tribalisme. Oyebi bien que Chilombo azuna été ozo kende mbango pour cautionner le mal. Nzambe pe alingaka ndengo wana te. Nzambe pe alingaka ndengo wana te ndeko na ngai.
baluba baboyi ko kende ko tila ka tasa 2 jours mwana poto à l'été musala nzambe. Combien de fois na koyebisa bino ke muluba kozala musala nzambe te? Combien de fois? Tala musala nzambe akemba kwa ko sur le mal. Aki nous a conseillé. Akomi kuna kamere perbi nazo zela yo. Siko na minute zoloba isa aza suste. Ndeko bozomona. Ki tribalisme eze loko malamu te. Mutu mususu akotika ki tribalisme. Mais muluba na ki tribalisme. Talaka muluba so tambula, tanga zo peso moto so baza 2. Tana simana ye muluba. Eza biloko moko kutu ko contester na mote. Muluba so zo tambula, tanga zo peso mbote. Tala na simana ye ozo landa ye muluba. Mutu mususu te. Mutu mususu salaka te. Ano bino mboka boko dirija onda yene. C'est pour cela biso na mboka oya biso RDC. Mutu ko voter muluba zate. Ezate ki tozo non, mutu ko voter muluba zate. Yangwana tango bozo ba ketilo a gagner. Nani a votaki? Province nini ba votaki tilo? Province biso votaki ete. Na mboka nanga ba Congo rien, to votaki ete. Bon, ba votaki pas. Mendeko Kabila l'axi binoke ba votaki ete. Mais Kabila na cité azo continuer. Azo kende, azo continuer au kende. Bandeko na ngai. Merci. Togata leader na biso. Mangala bakotele kuna bakongo kikongo kyabatekele nima mangala bayati fofa kimbese mtoto ya bakongo ba missionnaire protestant ba mvimba batunga école normale et épique kimbese kuna bana baba bakongo école primaire ka bakele banga musi territoire zao bakele kuza kimbese na te bangala kunjalo kuiza longu ka kimbese même qui congo bakela mukilanga una kimpese ki konto to mabakongo ki kongo bakele fovanga bwavo lweki ku kimpese sabe kongo weti kukimona kiti kinani ka kitu kili mangala bayandi ki fova ndunda busengi kale kusaidi oko fomu mazulu kandara kongo ikandara tete mu Afrique centrale bwavo kandara yo ya tete yani ilikola matata nzambe ya pungu ndinga ikonga luveni beno ngongo eno manga bwana tibanza fulevete lumene c'est tout kuluozi mtoto mya bakongo kuluozi kikongo tokelevo vanga wabulo enda kuluozi na tema fata wa musuno mangala bakongo bandi kifova qu'est-ce que vous croyez on se moque pas de Dieu tata nzambe luveni ya kikongo beno nikanda na tema Afrique centrale baluveni ndinga lujambuliyo ndinga zanzenza ndinga mapamba yani kuna fofi qu'est-ce que vous croyez mkilo tibanza beno bana kitu kili jingamba